Enfin, la maison. On vient de me remettre les clés. Donc pour aujourd'hui, je suis maintenant propriétaire de la maison que vous voyez derrière nous. Bonjour, bandeko partout esika bino bozali awa na États-Unis d'Amérique et puis na monde entier pour na ba occasion ya kolanda petite vidéo oyo nazopesa bino et puis merci beaucoup pour na ba nyonso balandaka Moelle TV abanzi partout esika boza na monde bolandaka ba activité na biso tulekisaka na kati ya ba télé na biso. Bon, vidéo oyo ezali mpona temps moke na lobango na 3 langues na lobango na lingala na banda na lingala ok na français et puis na okende aussi na anglais. Bon, pourquoi est-ce que je suis ici? Donc naza d'abord mpona lobela makambo etali bandako, ça va? Donc naza mpona lobela makambo etali bandako mpona bato balingi kosomba ndako. Vraiment, comment est-ce que tu as un programme à Kitoko et pour faciliter bino? Boyebi ke nazali mutu nasala kamisala na ba facette belé, nazali ngamoko professionnel ya taxe comptable CPA, ngamoko nazali pe real estate broker, ça veut dire agent immobilier. Et puis ngamoko pe nazali loan officer. Je fais aussi immigration au bayebi musana ngani na sara soki na website au mona yako. Bon, lelo nazolo bienvenue à Mutali Mortgage. Mortgage ngai en tant que loan officer et là on est na ko pesa bino offre to zango spécial. Donc so za la ba question o etali Mutali Mortgage toko sungayo de baninga bazo sala ngai naza en Atlanta na Georgia. On a bateau bangi ba na bureau na ngai bani na ba publicité so salaka pe boko sa na ngame mata ozo na téléphone partout ce que ça. Na musala o ya mortgage, ozo faciliter mortgage partout, même à tous na États-Unis vous avez besoin au son mandat vous avez besoin loan na ko faciliter yo pozwa loan pour son mandat kuna yo. Alors le on a le bien metali loan mais le ranga mo pe nazali hybride, c'est-à-dire nazali sur les 16 agents, donc agent immobilier, donc je peux toujours vous aider. Mais tout le bien lelo metali mortgage. Pour na bato oyo bani ba so mandat, to na ba programme moko ebele, mais programme moko to na ngo spécial on nga na partager na bino, na partager sur des programmes. Ya liboso ezali programme oyo ezali $100 down payment. Bandeko na ngai oyo eza occasion partout esika bozali bokabola ba vidéo oyo soko yango kabola et ko permettre oyo azana down payment mingi te so azali qualifié na programme oyo akoko tiaka $100 ya pamba down payment na closing cost azundako ya bien o azako luka ezali juste down payment ezali $100 donc vous allez vous faire $100 à pamba et so vous a qualifié na programme pour vous allez qualifier na programme boko mona na on a zotia na kati ya télévision oza QR code, c'est-à-dire on juste ko scanner QR code oyo au kota mbala moko na application na ngai o sali application na yo et puis o kotinda ba document na email oyo na oyo elakisami wana ozo tindi ba document honest pesa so o appliquer déjà tout le monde un système pour appliquer to tindi la yo liste ba document o singeli pesa biso pour que total la soko zali qualifié. Mais na opesa bino moi ba condition amike bato ba boza qualifier na programme oyo ya liboso to lingi ke fiko na yo bato batraka programme mino na faiko ezala au moins 580. So moni ko za déjà 580 non vous a déjà 600 610 620 700 donc ça déjà bien.
hein, pour ozala qualifié na kati ya programme wana. Bon, bandako ko somba na kati ndako ko sala bandako de 1 à 4 unités na kati, donc ça même ba duplex, hein, ko somba ndako to bengi single family, ko somba to benga duplex pona bato ba zo sala business, ko somba ngo, hein, o bandako za somi ndako yemo zo fana na moko, moi compartiment moko, 3 autres parties ndako bato musu bazo futela. Donc Rose a la qualifié pour Nango. Rose a qualifié pour la bandako de bien manufacturing home, c'est-à-dire bandako mon ango de la conteneur. Donc Rose a la qualifié, Rose a qualifié, Rose a la paix na ba compte o ezali approuvé na programme de bien FHA, donc Rose a approuvé, donc Rose a la paix qualifié Nango. Donc Rose a paix na ba ndako so bien ba PUDS. Rose a paix qualifié, donc vous allez aussi avoir ça. Donc là, ce sont des programmes na sengi bino ko hésiter te sur ce programme oyo. Donc scanner QR code ou bien tiner nga email na yo, na tiner na yo email avec link oyo yo ko sa l'application na yo. So ça l'application na yo et puis to sunga yo na processus pour que ozwanda kwana na down payment na programme social. Il faut boire ba programme ou menate. Et vous avez juste un petit temps et puis balande nyoso bazo pesa ngote, donc ezali net il n'appelle mon message bosso rejoindre profiter, hein, au sala peut-être vous a qualifié. Yami balé bat mu super vous la qualifié to benga na down payment assistance, c'est-à-dire aux en bon down payment thème ou aux en closing cost na yo. Donc c'est-à-dire closing cost, il faut comprendre les alliés à part down payment bambongo ba pesa ba avocat ba nyonso au bazan na kati opération ba to bazan titre de propriété, tout ça pour que yo kenena liboso et avocat pour ozwa bosala nani passation ya fungola entre yom tosomi na mutaza hotek. Donc ezali occasion oya bien so moni pe au moni ko za capable pour son mandat normal scanner QR code wana pe on va te resunga pour son mandat. Donc pour na bato bosu ba message yo vraiment vous partager yango vous pesa baninga na moment au bazan Atlanta. Donc possibilité yango même chose dans États-Unis mobimba benga ngai na numéro o eza ko s'afficher wana ko benga ngai po o zwangai pe o poser ba question on est sur nango pour ça et vous en malin.